azoninga chambre na hôtel na zupe chambre na hôtel na la le premier jour donc on a commandé ba pourquoi to solo li pendenge ni lobi to kende récupérer voiture to bengi pe mutongo na téléphone place na somba ki voiture premier jour na la na chambre ngai moko le lendemain na ngona moni vie anissé ayeko ya na chambre nanga petite frère atiki 1000 euros à Zongi Paris. Au Zongi Paris, et ça lit au moins 3 semaines à Zoya. 3e semaine après, à Beninga Vivier, à Zoya. D'ailleurs, aux voitures. Petite sœur a eu très aïe. D'ailleurs, mon de sa propre volonté aïe. Là, ici, quand le col en a qu'on a été hôtel moko ya Penezala qui Formule 1. Par rapport à Biango, à la lycée na Formule 1. Comme il a tombé à Zongi, petite sœur. Na memi bato oyo batambwisaka bato mpona kosomba voiture bango wana okende osomba voiture na yo bakotiela yo plaque okende France soko okotiango na mai kuna anya bando ebitanga vie na ye awa na ye na eloko te donc reste ya voiture ezalaki 4000 euros anya yabi vie pardon ane na ye leki na yo na ye awa na aya mbongo oye na mbongo te koma ote vie na lukiluki na modele tout master na yo wera alobi ke akofuta ngai mais après Poto, Péba dans le monde entier, pas vacancier, pas vacancier. Flat Hotel, Bali Center, sans cadre qui toko pour na kopema. Pour na bino batbolela luxe ya makasi. Bazali na mo bangé na salle de fête. O ezali na 400 places. Confort et l'alia ou na niveau ya 2 fois té. Oh, vous commis déjà? Eh, na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Eh, mobiki si. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na la kisalo esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imite. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Eza kaka salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. ayebisinga ke anya ndenge za awa ngana lingaka yo abandisi ko kotianga litoi nga ndenge na za wana litoi oke atiaka nga kutute na lingaka yo na sepelaka yo na yo ndenge za boyinga na sana nga na mbongo na kati na donc ndenge za boyinga na sana nga na mbongo na kati ya pochi mais il faut na bima na yo to bima so to sisi après na opesa mbongo na osalelo makambo nyonso tu ozwi carte okoti carte na kati ya mai yebisanga boye abivie ngala apeti na yo tombela nga voiture wana nyonso kolinga nga na kopesa yo naza awa je na ngai voiture zoela nga ka voiture na tala ba danseuse tout batie ba voiture na mai sauf kaka soko zo Olivier petit na yo voiture wana tuka anya akozala le reconnaissance pe naza awa pona yo akosala ata 1 mois ata 5 semaines 4 semaines nenge yo kolingela nazala en fait j'ai compris que anya azotantenga. Donc, c'est-à-dire qu'il a payé 4000 euros à sa voiture. Il a dit qu'il a passé. Bonne à France, bonne à Paris. T'as la cadre qui toko. Oh, bah, c'est libino. On a se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre qui toko. Pour na poliape comme là. Avec un pacte toujours. Oh, yo, abongi c'est libino. Bah, spécialité à Kitoko. Ouais, bah, que Kobanda mokole à mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba. Bah, fongola qu'à partir à 17h, tu 23h. Awa spécialité ezalinde ntabande tabae olien tabaya mo
moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Jonga Nganda Taba awa musale sala markitoko tuna ngai nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Oui, mbote bandeko balandi ya Fimbo na Fimbo News, c'est votre humble serviteur Valdi Tamboué. Surtout Raraga. Ce qui est mouvement ya kolobezali donc avec un partenaire idéologie. Tikara na pesa mbote na bae banso vraiment ba tikara biso te balandi la biso en bonne et forme wana moni bongo Mama Pauline Lumumba RDC Monde dans l'ande fouti là pourquoi pas. Yemorier vraiment lenga papa français, Irène Ouya maman française. Sidney Kando Safnat Pané depuis États-Unis dans le cash permanent. Moninga Igor Makalamba, les célèbres Njilwa qui se respectent na Katia Dallas vraiment. Na pesibino bambote. Bana poto bana mokimba l'actualité nous oblige to lobela. Le to lobela nini. Na ebika boto mona vraiment ba communication ndenge na ndenge concernant makambo oyo. Ndeko na biso Anya Star azali ko vivre na minute oyo bras de fer na maman so tchala mwana. En tout cas na ke batu mususu ko ba na français. Autant de têtes, beaucoup d'avis. Donc, Batumsou Baza pour Anya Star, Batumsou Baza pour Mama Chalamwana. Justice Karanem de Rosalama vraiment. Et Rosoa Pena place Nango. Si Karanem informé Bino pour Batebele Bain Internet, Bazo Kosa information Beza et Lukuta. Nazalaki na Anya Star il y a 4 jours passés, na parlé de la justice quoi na Gombe. Et si Kawa Pekene confirmé plainte na parquet. Mais na plainte wana bandeko na ngai Anya Star afundi Mama Chalamwana te Anya Star afundi nde papa na biso Claude Machala fraction za toujours pour abandon d'enfant donc yango nde muteko mabango tina makambango to ebike bat ba ebi makambo so Anya Star lo ba na télévision soki Mama Chalamwana komone ekota na makambo wana ezala par lien de causalité ne mabenga vraiment na mibeko nde ba ko interpeller mais na minute yo makambo la justice ezali Anya face à papa na biso Claude Machala. Toka ki pe Anya Star asaki vraiment ba mission mo belé kili o pa meka pe ko lobela concernant ba départ na maison mère attend ki vraiment kombo ya papa na biso moko na kombo ya Nissé Boulabanga o ba te belé ba ebia eza pena parmi ba mécène ya musique ya mboka oyo papa na biso Nissé Boulabanga na ke boye bien vraiment et que ndaki moi faux. Il y a eu beaucoup de commentaires au Batumusu Babike Anya yo poto diffamer mutu boye pona nini. Batumusu Babike Anya ah mais papa wa salama be comment pose wa mutuka il faut bimana yo en tout cas ça qui pena moi mabe vraiment tout le monde qui on pas do yure mais lelo oyo tozu chance pe
grâce à Moussana sur une investigation mon enquête tous une chance ya quoi à peine maboko na yemo papa na biso Anissé Boulabanga avec lui aujourd'hui ne te remet un peu au sein de diplex je suis à au téléphone tikana bengaye oui allô papa Anissé mbote mingi ndeko na ngai bonne santé oye nzambe azosala ndega toyokanaki aussi longtemps nzambe aza na bomoi makambo nyonso eza d'ici 10 boyokana na nzambe ndenge kaka toyokana la bible dit qui cherche trouve nzambe moto aloba na bato nyonso keno oyo akobenga koyanola donc ndenge toyokana na ye keno soko olali olamuki asalaka kaka makambo ndenge ya lokaki. Oui, merci papa, nous petit biso vraiment chance ya rezo vraiment na téléphone, nabi que en dépit il y a ba occupation multiple aux anango vraiment en tout cas merci faut na remercier yo. Comme on a été autant ma dernièrement na interview tout monde qui dit Anya Star on dit que souffrir moralement na moi bras de fer quoi qui na bonne famille machallah kuna papa na so Claude machallah papa maman na so chala mwana. Comme on a peut bimai na 4 départ ya Anya Star il pose dans 4 parmi bateau ba déranger moi c'est ngani vraiment pose mon tout cas il fallait qu'un rapport na habité bande comme ça bi pe kezaki diffamation a diffamer Anissé Boulabanga le loka to suyo moko na habité ko ebisa bana poto bana mokini o ba Holanda yo nyoso nini na lobibo ndeko nanga anyaza leki oya biso ada danseuse oya osala na orchestre ya ndeko nangai moninga nangai wega esalaki nga pasi mingi ndeko na nga en tant que non marié naza père des enfants ani azosalelanga campagne ke ngai avant nasombele mutuka ifu nalala na ye ndeko na ngai tout ça c'est du mensonge au fait problème eza ndenge nini oui tozoyoka elikaki na 2004 mpo nazala molai te wera ye na orchestre na 2004 na poto esalaki petit ngai cap Chino, Bandela moi muke lobi ouais bandela moi muke côté on a crachaki vous sortez entrecoupé bandela moi muke lobi ouais rayaki na 2004 na poto toki na 2004 ouais aye na ba musicien aye na poto na 2004 après sorti album intervention rapide à laquelle elle est roi David na ba musicien wana départ ya ba faire ba mission ba roi David premier voyage ba yaki ouais ino ba le bogar et ça voyage wana le bogar na petit na ngana bana ulingi et pour la ba voiture atina ki pongo na ye asombeli le bogar coccinelle ya rouge bordeaux na Allemagne na zui na pesi master moko master na bebeli na Paris. Les Bogards tanga komi na voiture na siège na bango musicien asali chantage abino je na nga Anissé mutasombeli nga voiture donc asali campagne abi je na nga Boulabanga mutasombeli nga voiture et c'est vrai que nga mnasombela ki na kabela ki maintenant qu'est-ce qui s'est passé après qu'on sombela les Bogards voiture Anya azala jamais na numéro nanga Anya nga na epe orchestre totikala jamais au solo là azala danseuse parmi d'autres danseuses mais ngai na bandako solo plus na BBC. Alors Anya se permettait ki ayiba numéro na ngai et pas ya BBC abenginga vie nga pe funa ya kuna na somba voiture ngabi petit opéra compte ba voiture za nango ya ebele soko ya somba voiture mukolo komona ke olikoza prête ya somba voiture petite Anya ada leki parmi lokola ba leki nyonso jour sona la mokabona la Anya abenginga o vie na zo ya lelo na kena gare pe na zui Anya ye na luki voiture na bato ba luka ba voiture na Allemagne ndenge ezala kaka ba retrouver voiture coccinelle à bleu ciel ba kena la coccinelle okolo voiture à 5000 €. Voiture ezo coûter 5000 €. Anya la azayaki kana na maboko ndeko nanga yaki kana 1000 € ya avance ayaki kana na maboko na 1000 €. Ba intention na yana sima na yebiti na yebise voiture ngo 5000 €. Anya abije azofuta 5000 € na zonga Paris batu nanga ya Angola na orchestre bakofuta nga mbongo ya tournée parce que tournée ya maison mère et comment il faut kende vers la fin batu nanga tango bakofuta nga mbongo ya tournée bala poko na kosala nini na oya kosisa mbongo ya voiture na zo voiture na kena wala Kinshasa
petite sœur atiki 1000 euros azongi Paris azongi Paris et sali au moins 3 semaines azoya te troisième semaine après abenginga abivie nazoya naya aux voiture petite sœur azui train aye de ye moko de sa propre volonté aye nga isikoyo lokola na ndako na nga na koaotia ete hôtel moko ya pene ezalaki formule 1 bana poto bayebi yango alalisi na formule 1 ngabi bon petite sœur lala awa lobi na tongo nakoya kozwa yo okende na bato bosita nyongo ya voiture ovie ngai yo na ye abandi osala badosie na ye nakei nayebisi naki trop pressé nakei lobi na tongo nazongi ngai bo petite sœur namemi bato oyo batambwisaka bato mpona kosomba voiture bango wana okende osomba voiture na yo bakotiela yo plaque okende France soko okotiango na mai kuna anya bando oyebisanga vie na ye awa na ye na eloko te donc reste ya voiture ezalaki 4000 euros anya yabi vie pardon ngane na yedleki na yo na ye awa na aya mbongo oye na mbongo te koma ote vie na lukiluki na modele tout master na yo wera alobi ke akofuta ngai mais après wera alobi akofuta ngai mais après ngana bi mais akofuta yo après boko yo ye aoipolozelaka kuna so bafuti yo oye na 4000 ozwi voiture na yo anya yabi ono nakobenga wera kasi akotikelanga mbongo yango awa na moment wana wera na orchestre baza na Paris ngai pe presque chaque weekend nakendaka Paris na assiste na studio ezalaki na moment moko wera azosita studio nga mpe nazokendekende Paris mpo na assiste na studio esali ke anya avandi na ndako na nini wana na hotel alali lobi na ntongo namoni ke lokolo oza na mbongo te nakotiko mpe na hotel wana yo mdozofuta yo mdozofuta nalalisaki mokolo moko nafuteli ye mokolo moko lokola azalaki na mbongo ya kokesisa voiture te nazwi ye naketike pa master na nga aza na mwasi te aza na ndako monene avanda kuna leta azela bato ne batindile mbongo asalaki nga ayebisi nga yono bato ya ngola to wenge bakopesa mbongo na kosilisa azozela naketike pa master na nga avandi kuna asali 1 mois ndeko na nga et pendant ce 1 mois abengaka mpe wera basololaka ngai mpe nabengaka wera tosololaka nga mpe nakendaka Paris presque chaque weekend pour assister na album préparation album ezalaki album ya témoignage ezosalema na Paris nayebisi mpe wera bino makambo ya anya wana alingi kolonga na yango esali ke anya avandi na Allemagne azozwa mbongo ya kofuta te anya ayebisanga boye abivie nga na apeti na yo tombelanga voiture wana nyonso kolinga nga na kopesa yo naza awa je na ngai voiture zwelanga kaka voiture natala badanseuse tout batie bavoiture na mai sauf kaka soko ozweli vie peti na yo voiture wana tuka anya akozala leo reconnaissant mpe naza awa mpo na yo nakosala ata 1 mois ata 5 semaines 4 semaines ndenge yo kolingela nazala en fait j'ai compris que anya azotante nga donc c'est-à-dire napesa 4000 euros azwa voiture nga nabima na ye ndenge ya pasaki nayebisi anya nazalaka na principe moko nabimaka na danseuse te et non seulement mpona 4000 euros napesa ye na voiture nga nabima na yo nayebisi anya ekosimba te esimbi te nazwi ye naketika ye pa camarade na nga vanda kuna anya ereste na ndako ya camarade na nga komone nowe ayebi nowe wana te ayebaki camarade nongo azalaki na mwasi te aza na mwasi te parce que soki anya ereste 4 semaines na ndako wana et de deux anya ainvitaki bacamarade ne mosusu bauti Paris bakomo vanda wana ntango camarade na nga abaye amoni ke anisi azokipe mopaya na ye aye kotika te akomo camarade na nga wana papa nowe wana papa nowe abaye alors ngai nazalaki na Londres jour anya azozonga Paris ngai nazalaki na Allemagne te nazalaki na Londres anya nowe atie na train mbongo ya tike eza te azala na mbongo ya tike te nowe apesi ye mbongo moko incomplet apesi soki 30 euros anya abandi kofraude train ti akomaki na ministère pa bandeko na ye abandi kolelake papa anisa sabote nga eske nga naza mwasi te akenda na Bruxelles de Bruxelles ti akendaki Paris akomi na Paris bamusicien basi bakendaki deja kini na mbamba wana ti de la forêt asuteli etike azongi kini avant azonga kini na sote étape moko ndeko nanga anya amoni ke 4000 eza te ya korécupere voiture abengi po voiture wana asomba yango te ngai na nowe toke na récupere 1000 euros oyo tofutaki ya avance tozwi 1000 euros wana mutu wana kutu mokolo voiture
alongoli 200 euros pour la voiture wana topaki yango pendant longtemps ngana azwi na 1000 euros na 900 800 euros tozwaki na bakisi 200 euros esali 1000 euros atindeli Anya azwi na Paris Anya comme le bagano azalaki dessus esila likambo na ye esila je n'ai jamais demandé que quoi que ce soit na Anya oyebi ke ndeko nanga aba surprise Anya azonga kishatali ya likambo 2004 kala te abandi kosala bémission alobake no alongwa wenge mpona ngai nde motu we na ina nyongwa wera rekomandaki epa na ngai napesa bongo wana mpo Anya asomba voiture mais wera il est en vie ndeko nanga wenge maison mpe ekufa te Anya soki asala musala epa ya wera asala musala epa ya bulabanga te lokola asalelaki wera soki nga naza na nyongwa wera nakovwara ngo na wera naza na nyongwa wera te eza façon kaka batiaki bouton Anya soki amoni akoreklame salaire akende na maison mare epa ya binaki yo okomona wapi mutu yo osali musala na yo na Bral Congo okende kozwa mbongo na yo na société mosusu non ezalaka te donc ngai nayi na rien na kodevoir wera mpo yaya kosoma mutuka na mbongo wana Anya atika lokuta Anissé c'est un homme marié responsable bayebinga te balongola na bango image wana ya mwana wana ya fille wana azo kosaluer ngaki no asengaki na couche na ye écoutez ndeko na ngai nazoyoka yo papa tozala logique est ce na mokili oyo eza na danseuse oyo akolongwa Paris aye na Allemagne na ndako na nga natieli 4000 euros na mesa aboyo azali est ce na mokili oyo eza na danseuse oyo aza na famille riche atikaki famille riche akoma danseuse ke oye koluka voiture atielo 4000 euros na mesa aboya bon ngai konatielaki 4000 ata soki napesaki 4000 wana chantage azosalaki no alongwa wenge mpo nga na propose ka moi je n'ai jamais touché à Anya nasenga ye demande moko te ya kimwasi na mobali mais petite sœur nayebi te soki eza mpe ayaki epa na nga po atente nga spirituellement ou bien qu'est-ce qui se passe en fait mpona okupe cour ndeko nanga nayebisa nalingi te petite sœur Anya akontinue na kombo na nga soki azala baproblème na batiala mwana na bamakambo na ye soki atika misiki kobanda ye abanda misiki nga Anissé Boulabanga nazala te epe naa na rien à voir na vie ya Anya donc ntango nazoba rien à voir ata soki tozala bato ke ngai nasengaki Anya nabima na ye napese mbongo tozala nano bato ye azolela azwa 4000 po asomba voiture po la voiture en question Anya asomba yango te azongaki sasa sans voiture ça je sais daza moto awenge na ye bongo papa na biso mpe Anissé Boulabanga oedaki mwana yo leki na yo na Capuchino Leboga oka mpe oede leki no mwasi Anya non Capuchino Leboga eyaki promesse na nga na prometaki ebanda Kinshasa Capuchino aza peti na nga eza na affection mingi na ye mais ya Anya du fait que déjà ezalaki na calcul na nga te ndeko na nga Anya ayibi numéro epa ya BBC abengi nga aye et après ça ekreaki bango mpe mo batiraima ozwi numéro ya vie wana wapi mais ntango ye aye na bulu ke no ngai soki apesa nga nyonso nga na kolinga nasombele voiture non epa na ngai elekaka bongo te ndeko na ngai epa na ngai elekaka bongo te epe naza na habitude te ya kokurir derrière les danseuses nabimaka na badanseuse nalobi teke badanseuse baa basi mabe baa basi baa bandeko na ngai baa bato lokwa batutu mais principe na ngai nakoki kobima na Anya te mpona apesa 4000 euros 4000 euros eza mince affaire te ndeko na ngai coccinelle ekutaki 5000 euros ye afuti 1000 euros ya avance 4000 euros eza kwanga na nguba te ngai nazwa 4000 euros mpona kushe na ana ata yo mais nakoyoka mpe boye biso nyonso tosikoli kaka na litirigant ya kiwenge wana ezalaki 12 te yo na ndeko na yo 20 ne bobetaki leki ya mwasi ndeko ya mwasi non kobeta 12 pa Anya salaire na ye nga nazala jamais secrétaire général ya wenge nazala jamais directeur ya marketing ya wenge ndeko na ngai masa na nga wenda soki 12 nga nayebi eloko te Anya abinaki na wenge eza amfiti lelo soki akosala réclamation asala réclamation na wenge et non na Anissé Boulabanga ndeko na nga zala yo butu yo omona wapi yo ozosala na filmu na suka sanza mpo bafilmu na fundu efuta yo batinda yo na butu mosusu kende kozwa mbongo ya nyongo na salaire ezala wapi batindanga ba Frank Stemai
caractère n'est jamais à côté de la danseuse et qu'elle est aux nyongo kuna. Donc danseuse à ma connaissance ayaki na ndenge na ye. Oya yebisenga ya na mbongo na ye. Somba mutuka mbongo ekomi kobeta misu. Donc ayaki na kideke soki ngai na courir derrière ye na sombele mutuka. Or nga eza habitude na ngati. Papa Nissé Boulabanga donc na oyoka yo boye ba comportement bande comme soupe na ba déplorer ba télémel rappel musique ils sont na pototé ba musicien ba biba bomi ba mabala ba tebele ba danseuse ba capé ya boye pe et chez moi fort pour le beki na bandeli wana obi na libota en tout cas ta mère a sepela quitté bani boye na bozo jira onde na famille kuna ndeko nanga et c'est la honte na niveau na ngai naza mutu ndeko na yo mutu normal mais je ne suis pas n'importe qui na ngande kono je suis un intellectuel ata yo moko ovandika boye na écran mutu azo zapper mo na jo na tika musique po Nissé Boulabanga alingaki abima na ngai avant asombelanga mutuka mais c'est du n'importe quoi ndeko nanga est-ce que tozala na ba est-ce que zala danseuse on a habité sur Botama déjà oyo akoboya 4000 €. Ba pesa 4000 € aboya salaire nini bazwa oyo wana eza diffamation ana tout ça là na éviter ngana anya avant wana tozala na relation te après wana pe ça fait maintenant 14 ans tozala na contact na anya te Kinshasa na yaka Kinshasa régulièrement mais petite diffamation wana azolingela ngai nini ponga na loba inga Nissé jamais na kozwa téléphone na benga anya ona tuna ebe situation na ko benga kai jamais mais on a ngai ama surprise na sepeli kutu keno yo obengi ngai na pesa bino version na ngai je suis un responsable na koki ko keno foutre n'importe quoi te et pas surtout avec Anya et papa Nissé Anya passe ali moi si kitoko moi le yenge wana pe ba sero na musique pe bande ko pesa bino moi misu flou et bande ko ngabino moi misu muke ndeko na ngai omoni 4000 €, oya zoloba voiture ekutaki 5000 €, ya kutaki avance 1000 €. 4000 €. Ngana ko kende ko pesa yango te, po kaka ndenge ya zoloba ngana linga na coucher na na so bili voiture. Voiture wana ya 100 € te, ya 4000 €. Avec 4000 € na makambo epele na ko sala nango. Ogo so pe base belé. Ngai nazalaka attiré te na babiloko wana o séduire ngai po ngai na so belo voiture. Ce qui est volonté na ngai na kwa ko sombele voiture wana mais ala jamais volonté na nga na boya yango na motema moko ke ngai na ko pesa mbongo po akanisa lokola yake pa nanga na bima na ye na pesa mbongo non na boya ka yango na motema moko NON et les preuves en est que Anya est resté na charge na ngai pendant 1 mois na ndako camarade na nga ti camarade na nga benga na ga libanda asomba voiture wana tende ko na ngai. Merci papa Nambiso Nissé, merci vraiment. Merci na moni minute ezali vraiment ko kende. Na lobi nake batebele ba autant musu ba réagir. Donc façon oyo papa Nambiso Nissé meki ko kota moi lisolonga le kana télévision ezaka kapo o monaki Anya na télévision tangi kombo na yo. Ouais, tout à fait ndeko na soka nya tanga kombo na ngate na le kapena na ba réseaux sociaux te pena ko leka kana ngai te soki ki makambo bo ezalité. Naza désolé à koleka boy mais il fallait n'appeler sa version de feu parce que c'est quand même un peu ridicule pour la personnalité na ngai mutu mwana moko boy azokenda ko panzanga sa okake no ata soki ki na linga kina bimana yi atozo tozana na ba naza mobile ata soki na loba kiango mais maintenant pour quel intérêt 14 ans après azokenda ko loba ko Nissé Boulabanga linga bimana ngai donc alingi kaka sur comment nga ou bien bazotinda ye ou bien azali na intention mabe na sima wana. Rapidement papa Nissé, est-ce que vous pouvez moi tolité en tant que moi na tolé qui na yo vraiment ya communauté moko ya makila mo biso né par exemple butu bandalo batata be moko maman be moko. Tout à fait. Au moni nous ça sala wana za diffamation. Anya ozo sala diffamation petite parce que ozana preuve mon côté ngai ozo ko reconnaître na futela ki hôtel. Na yamba ki lokola musicien ya wera. Na yamba ki pote na yamba ki avant. Na yamba ki pona master na ngai soko zalaka na société ya wera te na ngana yamba na ngai yote ko ngana za muyambi ya batu te bayaka na Allemagne donc ngana yamba ki pona de la forêt abtaki au place yo somba voiture na yo zonga naza désolé ya koyoka ke ozoke no sala ba information na komona mais premier ate petit petit dossier yo
landa ozana makambo ebele ya kosala na vie ozana no mwana moke landa makambo na yo ozana ngona bato susu ya ngai pena tika enterré yango onga soki na lobi na ya na Kinshasa na porter plainte esalaka plus nana temps wana te j'ai beaucoup à faire na vie nanga petite sœur désolé na limbisi na ngai yo na makambo ozokende koloba wana na intérêt te mais tika makambo wana kakombo na ngai naza marié nazalaka marié bandati ndenge yo yaki wana nazalaka marié ngai naza célibataire soki yo kanisaka etamsu nazalaka marié donc ezate mpona yambaki yo oza petite sœur nanga zonga tete sur terre tika makambo wana. Merci papa Nissé wana lukaka moyo bongisa pe kuna nda kupona yebike ba mabala pe ya bino kuna ya poto mombo logique les karamwa trop surtout ne toyeba ke ba maman kuna bazaka na moi pouvoir pour maman ko mona pe boyo mai ninga na pamba pamba te et créer pe makamuso en tout cas maman na biso azala moi muté à munene plutôt na ebité message ni ya suko ko pesa pour ndiro na sope anya za pe na makamna mama chala mwana o moteke o ezaka ko baxler charge ko la charge non makambo ya zana ngona chalamona auti ko leka lisusu na Congo mikili nde accentuer yango makambo ya tonto Anissé azolwa nanga azoba pe bien vieux Anissé Bulabanga pe azo préciser azo préciser et pas na pona couple nanga là-bas y a pas de problème donc nanda kunanga problème ya te ba yebi déjà comportement nanga pe ba yebi qui je suis donc ba yebi ke kuna problème ya te mais anya akokana no ko kusilisa o ya zana ngona chalamona oya zana ngona chalamona soki asilisi aluka ndenge ya kokolita mwana na ye ajo nga nazana ngo nazawana te pona kipefia anya nazawana te pona kota na via anya pona na intérêt moko te et anya azana intérêt moko te akolata kombo nanga azala jamais copine nanga na proposa ye pe jamais anya donc anya alongola kombo nanga na monoko na ye vraiment naza désolé akoyebise anya pardon tika na yo kombo ya Nisata na monyo na nzela takoyeba na ngayo tamusu lisusu te donc tika ba théâtre wana papa Nissé tilisa makambo zana wana chala mwana occupe-toi de ton fils mwana oyo bota oyo soki azana papa so azanga papa occupe-toi de ton fils mama luka vie na yo sala vie na yo soko okende kopina soko osala nini salela yango aye atuka ngai oyo Nissé sanzanga na monoko na wantuka yo sala bien. Merci papa Nissé. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer la prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre komaka lisusu te ozo kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel. Merci papa Nissé. En tout cas bana poto bana mokimbo to comme na suka na eke bo comprendre et loko na ebisaribino. Il s'appelle monsieur Anissé Bulabanga donc azali bongo congolais morav zalaka bongo na mikili mputu o wapi azali masa ya phénomène Igo de la forêt bazaki na ba mécène surtout ba musicien bazokende bongo na mikili mputu bango bandeko yamba oki ya sombela petit na cappuccino le bogar vraiment coccinelle ndende on a sope anya yaki na sali solo éclaboussement li soana ameka ko proposer mazaka na mi la pamba nake bozu de ba de thème bona nyo somenga na bakisaka ke loko vraiment en tout cas pona ngai
ata papa ni salinga kita mususu ameka ko kota ko chamwa lito ipande ko namso anya mais ça non pena utile pété au dans la télévision et non comprendre les réseaux sociaux vraiment est-ce que ça a impact ni robé tele sur la bonne télévision en tout cas on a vu que ba situation ba remarque royer belé Yeb Sarayo, mon papa le loin c'est là les qui na film yo mto na posa o expliquer les camboumons surtout pour l'émergence en boka au sur la tête mon ngai duplex o tika message numéro à afficher dans bas de l'écran yangwana. Donc c'était votre humble serviteur Valdi Tamboué. En tout cas, tout pelisara moto likola moto, tout baksara moto likola moto te, tout lukaka, tout chaka moi maman ina vino quoi. Pour lui l'utile à l'agréable. Là je vois Nasha Mambimbi, vrai bébé, vrai chéri. Mon thème est papa na biso dadi, Nasha Mambimbi depuis Toulouse, Nadège Doubale depuis Chypre, père nanga Guy Basket, babi plus que Western Union. Père nanga Guy Basket plus que Western Union, babi organisation, mon kitina gishasa. MPSA Orange Mani Bandi Moussa Nango. Babi père nanga Guy Basket double continent. Deux continents. Et puis moi on t'a baptême à deux continents donc père nanga Guy Basket babi plus que Western Union. Na moni pe baté belé baza vraiment na moni l'international trésor pour tout mongolo pas la M13. Mongolo pas la M13. Grand job au premier odago so bien Angola mikezo to sa mongolo pas la M13. Babelo on a vraiment en retard. Tes joyeux anniversaire na yo père nangai Fischer Nato Kaila. Joyeux anniversaire, babi que du bonheur, vraiment qui du bonheur à vous. Père nanga Oumela en tout cas. Nzamba Baksa. Bah oui, ils allaient au Zanga. Avec un peu réaliser pe bah rêve nao quoi. Père nangai Fischer Nato Kaila. Donc bah joyeux anniversaire vraiment. Et puis bête to you quoi. Na PCP mbote na bateau nion sont venus bazaki connecté pe branché scotché. Ah na fimbo pour na rolandanga na sebino mikolo so moninga te na zape na RDC Monde TV donc tout ça vraiment avec maman Pauline Lumumba en tout cas kuna vraiment na ebi ke bozomo na vidéo peut pas comme les autres kuna moi ba fait des sociétés surtout la politique to meka ko kundola vraiment mayeweza kana mboka hein civilisation quinoise ba ya na kin bande ko mibali na kishasa vraiment revivre ndenge nini. Bah jeune fille bazo vivre ndenge nini politique est comme wapi en tout cas merci na miso bobo sanate bo s'abonner vraiment massivement na fimbu en tout cas bo za la décider marambo yango ezali ko vouluer en tout cas merci na miso ba gros bisous et ciao.